Allo ade tikabilo kwana tayo mo kakisa basala buite ofan tsanga boye binga bien muta makambo ibele banda na vanda kya hein non melelo te na melarani non melate yana sens te asano kiso yaka na zawa na no zero place to buy c'est la préférée. Ma vente ça m'a beauté. Non mais les lotés. Ça va. Ok ça va. Non mais la tête. Non mais la tête n'a apprécié. Il faut que tu retrouves la pilon qu'on a maï. Et où t'es bail donc. Fiancé bateau va en qualité. Eh basala mabika. Yo mama nini boy onini aniki wapi kasi ko banzo dundango ndini do te Dubai mere tiko kusoba ko yanza ko impressionner ka ba o chante te nana kapinga wata bien la préférée poème kakesa ya kasongo ya mama na boy te na boy na ngati wa marié ya kasi ko komosa na alliance nini udunza alliance to nyango mibali balongola batia ba poche yo po longola mona ngwelo aliseki ngamkono lata ngwako na za mutakanda mukuse yango kaboyi omekosi kaboyi présentation nga osantaka te twani ngalo ngoli te bon et fait que non comme on est ministère et comme minga mingene et on a fait savon en tout cas vraiment ka son aussi bien mais li bala lengi ka pinga il faut bala kamana nga ya yo no bali sanga il faut pas bala na mibali na ngebele on opona na stepen na bali mais oui yo yebi oh ça fait longtemps ma chérie na pensa ko ya na za ki presi na biso kutaka na yo kamana loko na biso ozelanga ayaya yo kande okoya ho edenga ni nkaso ngonyo ko lokindumba ya kasonga za fidèle makasi kapinga na yekaka ma chérie o edenga o ofanda no epana nga oui ma chérie no kokate oui mama nini boye ko yaya nini omoni kutuko ndeto hotel mangano okira okanisi plono mbala moko na ndaku nanga kwa nini nga mesa na vi nanga mutu nanga zuli nga flat na vani nanga ya nyoso na zonga na zongi nanga na via contrôle kuna pe eza pe kashote nga yoko la na mbalo tenga na obetelo po ninga zadio kapinga privé nanga menoli eza kashote est-ce que kapinga zala non na place nanga est-ce qu'on comprend non ko yo vende pas na yo ce n'est pas mal ya yoko lingola na mobali no ngande na kana ba désert bongo na tokelo la moko fongo que soit désert kapinga weba kinga na te encore you peux moi ça ma beauté kamana yoko sile na ozo to kana mususu sona sa ba couche eza poke na sa msama kasi na za posa yo edenga kapinga esala nga pasi kasongo alembi mais aboye ko manifester ngoboye poke alinganga mingi ma chérie nana poso vana o edenga ate mo misamo mike camarade nanga o edenga ba fortement o mususu ezoya poke na sala ba misala ko ningana nga moko da ko zo mutali banda te il faut na zoyo camarade nanga ma chérie, pardon, s'il te plaît. Kakesa. La préférée. Wada. Ok.
Ok. Na soko na kasonga bi kaka lelo na mema yo na ndako. Ya nga on la mibali na ngati na ismo na lungu na flat. Ah, yo chantera ti. Il faut na la kabangoti. Donc ka boya ya. C'est bon. Ok. Ya. Kui banzuki zaka kitoko boy. Ya solo. Na sosolo. Héritage malonga na kotikela bana. Isa kama pangote. Mitukani. Na kuiba Yesu za héritage ya solo. Una kotikela bana. Izalaki pona na kulungu nene. Mautanga na kutana na yo. Na minyololo nyoso. Nayini eloko ya kosola nayo likamni ko nazo travailler moi teke na samsam esanga ata mwa ngonga moke na loba lobaka sanoki koiko kwa kiti kozwa kiti te lobaka ya kotelema te ya melanga vanda kasi tosa opesa idea nini lilozaka keswa nini nkongo ici ya respect soki ngolo ba sala nokia uzoka baninga ngamba ozela kuna makambo mbongo yo nakozala un peu rapide ya melanga nabengaka oyo ya pamba ti mpona kwaka o lokola ya nanga lokwa nazwaka bola linga eloko moko ntango yo bimokolobaka na ngai ezwa si aza bana nanga kipe bana nanga me namoni eloko moko ya mabe likambo moko ezobonga te likambo nini nazoloba ya melanga loba ya manzolani mikolo eleki ebele soki tovandi ya manzolani akimi bwa abwaki ya manzolani akimi pwa abwaki nalobi nga na yi mokolo likambo ekoleka ngati na bengi ya manzolani natali ye nafongoli lezie nasimbi nalobi o ya manzolani abebi ya manzolani abebi mona bebi ya pati mona kamati mokumba munoko na yo makambo ozobimisa mabe wana na munoko na yo mpo nini bino bana misala baboyi bana misala ba domestique pour nous comme contre ma vie privée ya batu soki osala musala ono s'occuper na musala na mbongo no salaire na yo Kongo Ntodia to lembi na nzala. Bino ndi fuboyela nga biloko ne avandi boye nazoka kanda mo pa mbuta opesi no zwe no bende mandefa no benge zoleka ku tenza mbela mibali ya bato no bengo eleka te akangi telefone mako zwa Yo bien ma pa mbuta no tanti odia pardon. Qu'est-ce qu'il y a Nzolani? So mafuta no no supportant te. Nzolani apa kwani mafuta mikate Tanti odia eza louche Nzolani yo pe na comprendre te. Na vanda na Nzolani tongo butu. Kana mafuta o Nzolani no asanza te Nzolani no to sanza la bala. Pe to comment Nzolani no mo mabe tu sais. Non Nzolani na mo mabe. Ngana bima muninga mabe na tambola no na obebisa o. Mais Nzolani eza ona okanisa te. oh bin to ga isa sung ningani muninga sanzi na boleni avoya Mami odia no kaka bete no kaba palpitation. Je le parfait sanga mabe. Sinon yes to make kanga ma. ah te tanti odio eza normal te Zono ana zemi. Wa muninga mabe yaya. bintu Nzolani azaka mbali te Yele mama ina bota yes. donc so aller charmer pola bintu on peut pas charmer pola ni ma classe Nzolani zemi. bintu nana zemi mari bintu mtao mtana sala Ataka so oka sono so man. bintu tika muninga Asala papa. yo just zemi Zemi kama sute moi ma. mami yo de ta bintu yo mtom tu va na Nzolani ah quand même on va dire que ça j'ai Ah ba mambo solo. Nzolani Nzolani tika bajana ko tika bajana Nzolani yo zana mbali ozo s'occuper na vie ya bana na ngai kokota ngai moko makambo ozoloba na ngai moko odela landela bana na ngai eske okoma na yo sinzili santile mbali boso pe asuka mwana Nzolani a bien instruit veut dire aboko malamu aza mwana bonne vie mambo osala wana osala yango tata mokolo moko Nzolani nde azala koosente te tu comprends donc keba no na bana nga surtout na Nzolani keba na tite pe kutu komeka te mbali boso pe asuka soki pe na makambo na yo
hein vis ton vie ba vie peut vie na bango nde ba comment on va mikolo vis ton vie c'est pas la vie na yo hein et c'est pas na oyo soira awa si on est sur balanga bon ce que la sanga que donc yom to surveiller bana yom to zana bana donc ngana zo temps surveiller bana ngate et on joue na comme na zemi donc zo kosa bongo tango le baka penseurs de la maison yango na le baka na puissance de la maison na bato bazana kati ya maison na makambo susu wana te pozo baza ba mensonge en tout cas so lingo lo musala te ko yela ngamba pola na te ki pa na bana ya ndo po oyebisa bintu po bitu aza muta poa lo ba trop momo na nzimbe loba bana ndako ba hypocrite nzolani nzoni okobetanga mosinzo na pa mbuta pe na couloir pe na okuta bilo nzolani Maman, c'est pas ça. Yo mkolo yo na eka ko se confie makambo na ngai. Maman, non bon je vais te donner l'argent ou l'accent comme toi le l'argent ni mais bote zati. Zolani umuni ngande na boza na bisona longwa muninga ngana mkolo mena betsa tonga 5 ans. Jusqu'au yo mo amke olole madesu na lutu ozu frustré to olia na ngoma desu. Qu'est-ce qu'on est tangelo? Nzoni. Mami de Maman ma be kam no loko bate longwa nzwana. Nzolani yondo zana. Mama bino na mbongo nzolani. Ngona vivre na mbali ya bato. Nena bo vivre na mbali ya bato na luka nzolani. Ngana ke longo lisose mo kanga sango na sala hôpital on a longo sabat bazé. Nzoni yo hypocrite. Nzoni nganga awa. Oloba ke yoza mo na 19 ans. Ale ngana peso kiso longwa zem. Maman a mis dans 12 avocats. Et quand non, on va tous être hypocrite. Maman, pardon. Nous bima. Nabi bima. Nabi bima maman ni. Nous allons moni attends. Moni nga na beti satonga. Moni bonzola. Et maman na la avocat ba entourer le pan en bateau. Bima zola la posa mon on est hypocrite à moi. Bino ba la bonne bo ça ba sentinelle là-bas. Bima zola. Bima moi. Ciao Béo. Nani a gagné Bazo Ganga. Barça Betis 3 Real 0. Maman on va vraiment les lots makamno et biso zo on a sérieux. Maman vie à moi non ils en danger. Le balka. Ya yoto ya Kasongo. Ya Kasongo mon grand frère. Maman Kasongo soit fongoli misu teti en conforti kala ko simba moi na maboko te. Na likamboni. Maman je prie. Et puis sujet ya Kasongo vie azo mené et ça lenga passe kozana mbongo ko quitter mais kozana kimia de malamu. La sambela qui vraiment la sujet ya grand frère na foyer na ye. Nzamba la kisina ke moi si ya Kasongo za malamu. O bokena ngi soni na prophète wana. Si le prophète a yebisi ngai. Vraiment mon grand frère il faut faire la mise. Toutes choses sont côté na ndaku na ye et ils en a côté na ye ça la côté moi si na eza malamu te. Kakesa antikala ko bote te ngana moni révélation. Kakesa ana bana. Ah moi ça m'embota. Sauf qu'ils ont la réclamation moko. Ils ont la condamnation moko ils ont condamné qui a ko bota te soki aluki nzambe ya bombo. Wana na famille na ye o ya kakesa. Maman, dans une précision te. Sauf que on doit quoi qu'à mise en danger. Il faut sambela maka. To sambela ça quand on a biso moko. Quand son bon sa bana c'est spirituel et ça physique te maman. Il faut vraiment tout télément dans le sambi. Merci Léa. Na moni penza ilo pango telemi nango makasi bongo nga na ko kolalisa miso ndenge wana te. Na ke na mona mo jeka mingi na mo bilinga ndenge wana. Eza kana no telefone na. Ah, likamboni yango. Kaso ngakomi papi funèbre. Moke. Ah. Moi na bango ajene mulungosi. Ba ebisi bato. Peta jongi ne pa na bango kuna. Et sonné. Allô? Yakasi wana etenga i mama nani te. Na lobi boye. Yango pende loko yo vanisi na kati na ndako wana penda yo moko ndenga na moto na ojo vanda pende ojo kanisa pende jolo bele loko moko te. Jolo bele loko moko te moko moto ojo nga pe boye motabengi yo papa est venu motabenga ko te be moi si série ti wapi. Na lobi na
kokata ngai te tisanga na loba ndeko na tu révélation oya tout le penza ete pena njambe penza be yemoko motala kisi yango njamba la kisi ndako na je molili tu njamba la kisi to kosimaka ta mwana mokolo moko te na kati na ndako na yo njamba la kisi sute mwasi na ba trope na ba komisa ngo bude na butu bato baliaka na bango ango ba komisa matrice na mwasi na bifiteke baliaka ngo na nini olobaki nini molimo la kisi ni baliaka ngo na frite mwasi no ndenga jali wana eloko moko te wakobotaka na yete mamemele na yewa ne koma nango ba gidale na bato mama ekomelisa nango ata mwana mokolo moko te fongola miso titafu na nani bongo ye moto amoni profete nde moto ayebisi ye koyela yawa na ndako te profete soko lingo kene kopinga profete kuna asali mabe te asali mabe bible elobi nini maman bapesa mutu vraiment message boya ko yambango ndenge nini otoro manina mokanya asali nini yango yamani ligbameti na moto na yo eloko nini yango mwasi yango akangi yo siso na makolo yi okoya kobete na likambo ni yo epe inde pene makono okotisango mpe na kati na ndako mpe beti mokanya po simi nzelo bibi oke pa na mwasi na yo ligbameti na moto na yo ndeko na ajoli yo révélation mabe nini asali wana pingi yo apesi ngai message ngai nabi te kobenga ye te akondima nengo te tikaka moko napesa ye nde nayebisi yo yango soki eloko ni ozosilika yo olingi message ekweya wape angelo akita to ye moko nzambe aloba te eremane ngai nzambe nalobi boye likambo nini die parle tato dini maniere die alobaka bongo te nzambe aloba ta na nini yo na mboloko nzambe aloba na ye nzambe alobaka ta na dendo alobaka na ye bongo leki na yo soki nzambe alobi nde kondima te yo olingi nde uta lipai mosusu ipai mosusu nde osima ndima olingala ta sutane na pembe po ndima te nzambe motajoloba na ye tata matefa milai te na makolo benga bakoma na balivre na bien que biso tobali nanu te mais du moins toyaka mpe bato oyo basi babali alors toyebi ke libala nyonso ezalaka na baproblème nango alors nayebi te qu'est-ce qui se passe entre yo na Kibi parce qu'elle t'a dit qu'il y a un problème. C'est ma petite soeur. Ce qui problème est Ali, toujours à la Osola, Nangai, Aïe, Bissaranai. Alors, tout ça qui naïe, tout cela qui naïe, Yamon a vu naïe, Naïe, Okayo, qu'est-ce qui se passe si vous Bissaranai, on a eu Okayo? Moi, je pense que tu as parlé avec ta soeur. Bon, je ne sais pas concrètement et précisément quel est le vrai problème. En fait, je veux voir comment on peut faire, mais moi je pense qu'il n'y a pas un grand problème. Dans le mariage, il y a des problèmes entre le marié, on doit s'entendre pour chercher là où il y a un problème. Mais ne t'en fais pas. Je veux voir. Je veux parler avec ma femme. Maman, ezala aboteli balobela mutu. Ata ko to révélation sa makamba solo. Tinde ngo bengi na temps on lobela makambo so sa na ba sali même discussion. En zonka loka ba aventure en croire. Maman, vraiment faut changer. Boy qui to côté. Na peso message en étant maman obenga moi au solo à l'amiable. Mais et comme il y a discussion et tout. Na yo pe na za makambo na moni pono. Mais na temps yo za na ngo. Omoni nani? Omoni pona ngai? Oui, na moni pona yo. Yebisa mutu azo peso ba message. Ala pangai nga ba mono ko nga papa mbate. Nga na ja invisible. Montamona nga be kolo na bomoy. Boli na ba message boy. Ona nge yali nini? Ona nge jali nini? Omoni nga likolo na nzete. To moni nga zo pumbwa na nini? Bilo soki moto akombe mokola bimisi suki ya pembe. Bolimbo ka ngandoki. Po bino na kisasa boko biso moto sa ko mokola bimisi suki ya pembe na moto ko kangiendo keleko epa na makuta ko mone loko moko te. Amoni nga na zo pumbwa na nzete na nkombo. Nzamba ninga tambola biso makasi maman. Mais na lure na yo bénédiction et souka et zonga. Il faut zonga femme de prière on a. Ah! Ma maman.
Ah, au Fukami, hein. Un rosard répétant sincère et un rôle. Non, non, bim. Ngai, na qui réunion na biso ba jeune. Na qui réunion na biso ba jeune. Maman, tikala ana distraction te. Tikala ko sambela sérieusement. Lipamboli tu ensemble na pesi yo merci. Tala ndeko la tisi mwana yo dolobi na tango na suka okokitisa molimo na epa na bampaka pe pa na bilenge bato. Tala okitisi molimo ne pa na mwana na nga mokebwa jolo bananga makambo ngai mama na zome mango na ndeka likolo nzambe limbisa ngai. Lipamboli waneke de pai mosusu te e akaka na ndako yo pardon kolo. Tala yo kolo nga kolo tala mama ndoi pardon nzambe na lola sunga ngai na kombo. C'est ma femme après tout. Je parle avec elle. Mais je ne pense pas qu'il y a un grand problème. Mais seulement, je te promets que je veux parler avec elle et je saurai de quoi il s'agit. Ok, merci. Le roi avec Singa qui a un problème exacté. Ça va, vous savez, à la petite soeur, on a eu qui est à Sombali. Alors, sur un problème, et puis qui a un vers et affecté à directement. Alors, on a le rôle du problème exacté. Je suis très content dans ces pays. Vraiment beau à malade. Merci. Ça va toi à la maison? Ouais, ça va très bien. Okay. Pas de problème. Moi, je pense que j'ai droit à un repos parce que j'avais non. Ok. Ouais, la question là, moi ça mouille. À compte à ma génération. Ma bonne la mouille na naté. Ah naté, il y a un pas mal bilote. Je ne sais pas. Yo, si la tu as quand même yo, ça est poli hein. Maman c'est maman. Ma bé ko. Si qu'elle a bon ya. Ya ka, si qu'elle bon ya. Chérie, elle maman tu as ah. D'accord. La bête a bien amouré. Attends na 5 francs. Quel ozoka? Beaucoup d'amour ma bé. Yo na mon cœur. Non maman qui c'est la clarté. Ndé. Inazo koko. Non, non, comprenez. Maman on dit ça ainsi. Merci. Bana mama. Na bi mo si so azana zemi. Na so kia bandi zemi na yebi. So az pardon. Na bi mo si so kia azana zemi te, na so kia bandi zemi. Non. Non. Ana zemi. Bon, tout selon moi, si c'est maman, si c'est maman, bon, tout selon. Bye. Je t'aime beaucoup. Bon, on a pesa bato bakisi bato babika oyo problème na ye nazomona en clarté faut ayebisa nga ke abandaki nani oyo impuissance sexuelle na ye eza ya banda bomwana donc banda botamati akoli aza na impuissance sexuelle faut oluka solution mosusu bonga so napesi motukisi yanga erataka te donc faut oluka solution mosusu nzambe akosunga e omona mwa solution emona onga kisi napesi yo bakisi ya komela ya kobaka ya kotongola nyonso napesi na ya kopakola tu napesi me namona kaka oyo yela Turozo kombo kasomo pona za papa na ye. Il faut que ça m'a combo la Bible papa. Eh, mais par où tu dis quoi? Mais si chérie, je sais que ça ngolo mais limon est-ce que ça sent? C'est quoi? Moi non, ça comment tata, c'est comment tata ça comme Bible te. Te yo ce que ça souci azoni Cas Herman. Kake c'est swinga. Pour le repé sangandoïté. Limon c'est quoi ça? Voilà, on a personne d'oï. Après combien de temps de souffrance, aujourd'hui l'Éternel a exaucé le sang mon abisso. N'a pas ça à Dieu, merci tout, gloire à Dieu. N'a pas ça comme l'immonde Jimmy. Premier conseil n'a bien il y a couple d'abino. Meilleur couple de l'année. Non mais c'est pas un problème, ça ne dérange pas. Venez qui conseille. Casse. Non, non, méritez-moi trophée mon. Écoute, Limondo,
Je vais te dire une chose, hein, bébé. Souvent, biso africain, to bossa na mambo. Moni ya bandoi ya kopesa bakomo, ils ont une influence makasi sur nos vies. Vous comprenez? Parce que je me rappelle l'église baté biso ba makambo. Ozo comment on peut se mon amam passe. En souffrir que mon imam. Mais oui. Mais ce qu'on est ce soir, c'est comme Limbondo. Limbondo non dosa bozala ndumba makasi. Tu ne peux pas prendre ta vie au sérieux. Non mais y'a quoi dans le qui moi non? Yozo porte muninga bokwa. Mais sur le PC Limbondo azana boutique d'habillement, Limbondo azana centre de formation, Limbondo ndumba. Aventurier comme ça Limbondo. Coureur de jupon. Oui, entrez. Oui, entrez. Oui, entrez. Ata yo moko. Makesi la ngana to bimati. Maman on va ndisanga c'est makesi la zemi. C'est vrai. Ils ont blague. Mais est-ce qu'on dit vraiment petit ananda sana ayo koshiro wa zemi? On ça semble. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ce gars, vous avez koshiro zemi. Va ça on tuno kan maintenant ni bana. Mouvement la propose ça maman solo. Oui, c'est une bonne chose. Bonsoir. Kasson. Oui, papa, bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Ma soeur, je pense que cette fois-ci, on doit y aller. Pardon? Mais oui, il faut... Prenez place pour que ça... Oh, c'est bof. Oh. Monsieur Limbondo. Ça va? Ami de Kasson. Enchanté. Merci. Prenez place. Merci beaucoup. Mais j'en ai pas pour très longtemps. Je suis très ravi. Parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, oh là là, waouh, faudra arroser. Et je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle. Kassongo, tu sais, j'aime beaucoup ma soeur. Et je peux tout faire pour elle. Compte tenu de votre situation, il y a précédemment, vous avez perdu un enfant. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça va arriver. Parce que j'ai pris des dispositions pour que ma soeur aille en Afrique du Sud pour accoucher. Waouh! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Félicitations, Cass. Petit frère. Bon, en fait, merci, grand frère, pour cet amour que vous avez toujours manifesté à l'égard de ta soeur et ainsi qu'à mon égard. Cette fois-ci, je vais personnellement prendre ou assumer ma charge. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce n'est pas l'Afrique du Sud qui fera que moi, on a botamate. C'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. En botanakine. Bonsoir. Nalou libino, hein? Ça va? Soir, on le loue et dans ma case. C'est la raille. Banda, tu peux faire bisous bisous. Tu t'es embouteillage. Na promenade embouteillage na autokuta na nzela te vana wana. Pe ko vanda kitu te vanda bana mutika na poto sur la mer. Non, un instant quand même, un instant mon frère. Non, même si problème est ali, mais il faut yamba bientôt y banen to quoi. Yamba bien. Eh, quand le miki toko bona ba musika non vanda pembe no chéri. Ah oui, vous en avez mal. Adam namna mbai na. Normalement. Qu'est-ce là? Non parce que le quoi mon bali na blaguer na yoti. Qu'est-ce là? Explique-moi. Bon, il faut que moi gagne. Yokai. Non, mais qu'est-ce là? Il y a un film, il y a un film, il y a un sambu, mon amour, pardon, ça n'a qu'à mon nom. Moi, c'est qu'on nous en a. Oui, bisanga. Au coca, t'es au monde avec mon amour kitty. Ok, voilà. On a compris ton bamiki, à quand on est bouton, comme quand on a quand on a eh, Natiki. Pardon. Voilà, zémi. Nous allons en zémi. T'es où? Toi, c'est là. Il y a un temps où. Non, Kasson. Moi, je sais pas, mais moi, je vois que tu es en train de délirer, Kasson. Non, c'est pas délirer, ok. Kasson, c'est quoi ça? Mais non, moi, je t'offre ces cadeaux sur un plateau d'or et tu me dis ça. Merci, grand frère, mais je n'ai pas besoin de ça. Et ça, cadeau, grand frère, après ça. Oh, tonton. Cadeau, après ça, coupe la vie, mon frère. C'est quoi? Tes affaires, je suis responsable, Naïbe, on est au salle. Non, bon, Kasson.
Mais non, le but déjà tout sauté. Mais je sais pas, tu dois raisonner ton ami parce que ces genres d'opportunités n'arrivent pas chaque jour. De toutes les façons, c'est un privilège que je voulais vous faire. Parce que c'est ma soeur et j'ai l'argent et je peux tout faire pour vous. Pourquoi tu refuses? Pourquoi? Avec cet orgueil que tu as, ces petits orgueils que tu as, tu n'as rien, Kassongo. Laisse ma soeur aller accoucher en Afrique du Sud. Est-ce qu'on explique, non, ma question est ça. Et la sensité, oui, c'est un peu parce que dans le temps, on non, arrête. Mon frère, il n'y a pas si, il n'y a pas si, ça a jeté. Oui, moi, on est là-bas. Mais bon, ça, on a mourir à jeter. Soit la nanga boy parce qu'il a fait ça solo. Malgré. Ah, et solo. La question là c'est vrai. Oh là là. La question peut le voir associer mais ça parce que tu t'es dans la canne. C'est mais ça non. S'il te plaît. Allô? Allô? Il peut le ban vérité c'est mais ça non. Parce que mon frère, comment on va calmer tes amis? Kambangano, tu te le pour Tcheli Loba, Boni Bekongo, on s'en va sembler Tony. Eh, Bilo Boni to Kolo Baniki Nana Zemi, tu peux Loba. Tu as tout ça, mon ami, on va rendez-vous tout au salon. Moi, dans son nom, tu te l'as dit à vous, Batechito, Moninga Nana Zemi. On nous considère ce qu'on est marié. Boni Beko avec qui s'aime à 5 ans. Dans c'est mis. Ani Yango Beko, même si on a Nana Zemi. You me mets en hôpital, même si on a Nana Zemi. Je te prends la honte, on y va faire nos pantabilo comme Baba. Chérie. Ah, tu as bloqué. Tu as bloqué. Soirée, mais voilà pourquoi je me suis dit que je dois assumer plutôt ma responsabilité à l'Ibota Nangamoko. Merci beaucoup. De part, je l'ai bien dit. Merci, grand frère, pose à la moteur, madame Osongabiso. Mais moi, je trouve que c'est plus le moment. Je suis homme. Je vais assumer les responsabilités. Merci. Waouh, Kassongo, homme. Oui. Kassongo, assumer les responsabilités. Que le monde est méchant. Oui. C'est comme ça avec vous. Ton ami, tellement orgueilleux. Mais vous ne donnez pas des conseils? C'est quoi? Grand frère, avec beaucoup de respect. Ce garçon va pourrir ta vie, hein? Non, grand frère, avec beaucoup de respect, je vous dois. De toute façon, que l'obapé, aux autres, la marque et moi, qui quitte ça, camarade, les appels qui te partent. Je sais bien que aux autres, aidés, mais de toute façon, toi, tu es qui? Limbondo. C'est quoi le nom? S'il te plaît, grand frère. Et puis, donc, je vous cherchais, et Dieu merci, parce que, comme j'allais aussi vous signaler que Cheko, c'est là, jusque là, non, ça les y a monté. Et alors? Non. Miséricordia, qu'est-ce que ça je parle? Oh, ok, Wendeni. Toi, tu me déshonores chez toi. Je te présente quelque chose de très important. Kassongo, tu me déshonores chez toi. Vous allez me chercher. Tu vas me chercher. Kassongo, tu vas. Après ce qui est bon, au salon, on va faire. C'est qu'on c'est na sens. Au moins humiliation et ça la mienne. Non, c'est un bon côté. Ah, c'est grand frère. Eh, le grand frère Nayo. Tu sais le grand frère Nayo. Non, c'est camarade de Kasson. On a sifflé. Non, camarade Nayo. Avant qu'il se soit à niveau là. Non, il n'y a pas de bon. Pardon. Nous sommes pour moi, mais tu m'as salé. Non, Kasson. Mais non, ce qu'on l'a moi parce que la famille. Mais mon sika. Ah, ok, comme mec, à quoi tu t'es? Non, comprendre aussi. Si tu peux les nègres au gang, parce que place tu vas dire que tu es belé. C'est quoi avec toi? Et ça pour se manier au binu au salaire entre binu ma camarade. Hein? Aujourd'hui c'était qu'il y a un goya qui m'a n'a pas cette yachité. Na tindengo, ngana tindengo. Tu ne voyais pas tu es à mon ngana tindengo. Et les kelangai, et sur les kelangai les jours là pour ça ne pas calmer. Bon, on doit expliquer ma camarade quoi accepter n'a pas normalement au moti qui n'a pas seki. Bon ata kende na temela kiam. O temela nani? Et l'on y le ben no temela ki. Tiens, s'il te plaît, tu as abat basé belé bota la biso. Kimia qui tient en voix au ganga makasi. Problème moi na olo ba makambo ngana yebi ngoti.
nayebi yango ata moke te quel que soit problème au camarade na bino aza nango. Moi je trouve ça que yo pe osala ma fille au moko na bango. Parce que moi je peux pas perdre mon temps na oti na voyage na nga na penser na yo, na penser na famille na nga, na penser na yo na sama na ya vinga na yo, na écoute ba bêtises. Je vais m'apprendre quoi? Que yo est innocent. Tiens, tous en calme. Mais nazo linga to ganga na to yebiso. Ah, nga na komino omo na nga boina te me nga komingo. Hein? Yebisa nga ngabe na komingo na komo sa ba vanti ngo o asa nga na ko to po. Au moins le jour on est na télé mais la qui est. Ouais? Tela, pardon chérie, tout ce qu'on a on les a bambango. Oui bien que ngano to za makam na biso oto ile na kini. Ah, to za ba faire na biso to sala. Makambango ezengo. To sa makam na biso to sisa to zunga. Fongala continue makam o nga zango na yo. Il faut te vendre sa tite, te vendre singoi. Baye ba vérité qui ba bima na basi moko. Oh, sérieux. Tiens, pardon. Au moins so te vendre tite nango ba esika do esa fou. Malamu ko te vendre tite ye moko te expliquer ye. Po ayeba ke ba vanti masa nengo ya osala. C'est ça, c'est tout. Na ko ba vendre sa tite nango epwani. Moninga, na linga ba vendre tite. Ko linga tina yo ki so na miso batra. Na linga ba vendre tite makam no so prendre en conscience. So ça ya moto. Oh tiens, zela na saka. Bon ko mate ba bazeli. C'est quoi? Chérie, yo. Tiens, c'est quoi? Bébé. Au licence montée c'est oui ça libère ne pas trop normal c'est comment tu rappelles c'est comme oui ça franchement ça va pour moi c'est pas déjà bonjour quelle patience Joanne, pour toi, je suis devenu très sérieux. Joanne, je t'aime. Il y a mon nom que ça, occasionnellement malade. La petite me semble parce que ça me semble. Oui, c'est ça, c'est ça. On va dire que tu es un papa, laisse-moi te dire la vérité. Pour que le ministre ne puisse pas la main. Il y a un man, il faut te battre. Tu n'as pas vie dans la tu es la seule personne qui peut s'en aller. Moi, et c'est mon la vie dans la vie. Oh, pardon. Vous avez dit. Laisse-moi me faire des balles avec ça. Je ne sais pas si on a depuis quand. Et tel lieu, mais l'anda pour pas la napo. Et papa, il a dit. On a obtenu ta cita, tu dois foutre la musique. Comment me ne fais pas l'homme, moi je t'aime. Yoka papa, allez, tout ça, mais non, fin côté. Oh l'anda. So, Poli, au comme on l'a eu, on est le camarade. Je m'en fous. Oui. J'aime Zolan. Pourquoi tu es en train de faire pour moi? Pardon, pour aider. Le bébé est dans le ça pour ça, qui m'a salon. Pardon, qui m'a salon, tu as pour ça là. Quel est ma papa? Comment ça? Tu as un film avec quoi ça New York? Le maman New York, maman reine à télé, maman fou kamelaye, maman ça se fait tu t'es mis à scène, tu n'es pas mis au fou quand même. Papa, pardon, tu vois qu'il y a un problème télé. Télé pardon, télé. Vous connaissez comme ça, non, tu vas dire, non, ça, on a pas payé, qui ne sont pas meilleurs dans le salon. On a rien, beaucoup de gens qui ont non, je suis fait. Oh, grand frère, bonjour, grand frère. Tu n'es pas excuse, grand frère. Mais bête que, à celui qui nous met, on s'en bat le coin. Zola loko la yo. Mais tu te dis pas bien. Nous on a besoin de faire. Nous on va makasi bo. Dimel bana. Non, beto pamba. Dimel bana. Nous on va faire notre temps na kuna yo benga ya notre salon pour que tu mibali. Notre temps na kuta mo pele mibali. Tu na awa nga tina na salon, tu na kina mibali na kuka be. Bonno bani nanga. Bonno bani nanga. OK. Merci. Vous avez kumba eboki na ndako. Moi la salon na oyo. Ngana tiki na otina neki na ko na tiki salon na oyo. Pardon papa, yende eko kuta ye na salon. Ye asala le côté. OK, bon si ma ako tiko nga kota mwanga de kuta mwanga na ko betolo mo. Na ko betolo mo ben balo kuta salon na ile. So na be ben ko betisa mo ngana ya kia. N'importe quoi. Chite. Otikana. Oh.
Ah, mon vieux ingénieur à solo. Tu verras ça dans la Kine, non, t'es d'Afrique du Sud. Mon vieux Willy qui n'aime. Oh, mon vieux. Association Libanga, Bana Baza. Ah, ma maman Francine Bangala. Naïbi Gayaka Barignon. Ok, c'est bon. T'es n'a pas la casse, n'a pas la casse. Ok, venons rappeler. Non, pour ça, on a mbika. Kaki, c'est toi qui es toujours. Tant on ne va pas la bonne. Ton nom est minime. Et là, on va monter ma chose à Guinée. Mbika. Eh, mais on a souvent un année na wana lamba. Maman Lil Saoul, grande sœur na ngane mtu awanda lamba wa bala wana. Yeni mtu awanda ko bomba mlo liwanza siboya isiboli yesu. Oui, c'est le cas son ebe bon ngaba bala yote. Eh, pardon, ebige ozanza la zela kana chiro biloko. Merci. Kaki, c'est la peine sur na bala. Eh, papa, gloire à Dieu. Eh, Limbondo, ngoba. Mutu na ngai, ngobala. Na ye kotala kasongo. Na kuta na lipamboli na. Eh, ya solo. Na sepe na camarade no makasi. Eh. Ah, Limbondo, bonne zo avec yo pe o basi ti o sepe kana kapi. Na comprendre que tu Eh. Na ko écouter. Na fungule porte motema nanga. Mais ce qu'on ngamo boye kaki so yebi. Hein? C'est que na na bino. Te na saso na posa nini. Yino kotela nga siko masolo, pardon. Eh. C'est que wa. Et pas na yo, on a facilité on dit manga. Na sa. Kaki se lingi na ngai. Eh. Yo ti le bali o basi. Ka son so lobi ayo ko o sepe na ngote. E no be alinga pe no buzo bana ti. Aka mana akoma de ko ndeko na papa. Luka basi ne bana. Kaki si. Nazo omoni yo so lobi na ye, on a facilité on dit manga. Mais ngamo so na ke direct à compliqué. Te alinga limbondo mo linga he. Ngapo na ngai kapinga aka kama na nga ayaki aidenga na batango na leki no ya bapasi. Bon. La personne aura bonne chance que bala olinga te faut se baje ko ndenge o salisaka mwana baje honora o vivre na ka bo so ko tiki na li bajana ti ça des minutes ya tout seul nga no bima déjà ya sengi OK camarade ya za ya nzola bon c'est pas mal. Donc nous avons besoin de oui, je profite de l'occasion. On a besoin de cela. Mais c'est comme si et comme Popola. C'est pour cela qu'on a besoin de Bimisango pour comprendre les soucis. Mais les pour nous flatter, laisse-moi te dire, ma patia bota moi. Oui, tu es belle. Et tout qu'on a yo, son entala yo, na mon amoza, et il n'y a que ça la risque. Chose à la qui série, Angelo, on s'en va boire calicolo, on a qui la base pendant ce polawana. La chose à y parmi les jeunes filles, mais les lots. Lola Ngezana va enjeter, voir même les 4 êtres vivants, les 24 veillards, Banga Bazala. Arrête. Non, tu n'en as le mot. Il y a un peu de besoin de besoin. Chérie, nous avons le bon Boutingi. Oui, bien, écoutez-moi, na mibali. Nazana nga ba l'autre là. Mais Boutingi depuis on a vie na nga. Ukanga banzela na nga news chérie. Chérie, tu sais, oui bio, au clôturer. Hein? Marambo zo sala nga même na ndako na zo kangote. Quand je suis avec toi, on peut sanga pour ça kolongola même eloko. Soki na bois kango soki na kena ngo soki wapi. Eh chérie, vous allez en libenda cancer. Bochinge. Mama. Boaka ngoso boaka ngoboaka na yo. Bochinge nanga nalingaka yo natanga. Nalingaka yo pe na pokwa e. Isanga kana butu bochinge yo uvanda repona nga po chérie s'il te plaît. Lelo akula na ye. Juste écoute yo caché. Ah bochinge.
poso tovani olinga obimisaka kombo Te, mama. moninga nayebi mpe olamba mosaka oyo balambela kona ndako na kolamba mpe mosaka na nzombo bien mama kosilika te kosilika te yo mwana wafote papa biso te papa biso mondelo wapi nasi mama lanaka eka po azala aboga. Ah bon? Oui, ata batonte biso mona bango te bala pembe. Ah oui. Bon, c'est vraiment important. Maintenant, je suis tombé amoureux de toi. Donc, et ça l'a bien. Surtout, la chanson là. Et puis, ça sera une chose merveilleuse pour moi de vivre avec toi. Tu m'as tapé. Sentir d'abord que c'est l'amour. Rien que l'amour. Oui, et ça grâce pour l'engagement. Ah bon? Oui. Non, tu n'as jamais. C'est quoi moi? Jour aux occasions, il y a des occasions. Je t'aime. Ok? Et là, madame, il m'a faut continuer dans son titre. Faut continuer dans son titre. Ça va. T'as